congodialogue.com. congodialogue.com. Ouais, très cher internaute, vous avez branché à Kolanda, émission qui toque partout dans le monde, toujours Congo Dialogue, Nakacha Diaspora, Tuyamboka, Nakacha Belgique, pourquoi pas, émission qui toque au Bolingarami, Kotala, Nazo, même la toujours actualité à solo, news bien à propos, il y a l'Iwe, Papa Nabiso, Etienne Tshisekedi, Wamulumba, Obana Tuya, IDPS, Peba Combattant, Peba rassemblement tout Bazolé là, après Etienne Tshisekedi Koufaki. Le bon, c'est là qui, jour où il va célébrer, qui peut signer beaucoup, il y a funérailles, il va pas Etienne Tshisekedi, de Bengi Bongo. La journée funéraire, il y a signé beaucoup pendant accord il y a makambe belé ça na kati na baza ko signer ba parti belé o eza ya na kati ya rassemblement bango tout ba signer ki ba décharge na bango wana vraiment lelo na kati ya base ya IDPS wapo ezali na commune ya limité na 10e mairie place au peke base venez à la solo vous avez belé ya kolanda ngai nyama corps so na tongo na pesi bonjour oza na poko na pesi bonsoir mingi to pesa rambote na mama Francine Ngeme parce que ça bobote pas ça bolingo pas ça bondeko ozali bongo patron ngai nyama corps pourquoi pas na mon président Pierre Ngombo et Picasso mon présent émission tout est permis pourquoi pas na ya Willy Moucheni code Mboka les vrai code ya Mboka azolela toujours ko lela depuis Paris pena azo pesa toujours paix na peuple congolais nyoso qui me aide à la pena pour na social quoi wana pena rien à dire tout ça bon on a limité awa to kota na kati bo za ba image ndenge makambo za na kati no salama et bongo to style à suivre après à suivre na kati pena pour na kopanza idéologie. Juste devant l'effigie du président Etienne Tshisekedi, juste des condoléances. Écoutez, on a écrit ce qu'on pouvait écrire pour ces grands hommes, pour ces baobabs africains, les sphinx de l'illimité, les pères de la démocratie congolaise. Et nous avons écrit des choses que vous imaginez, que ce monsieur que nous pleurons aujourd'hui, et c'est un grand monsieur, et nous devons continuer sa lutte. Il a commencé une lutte, il nous a donné le goût de combattre pour le pays, il nous a montré, il nous a donné l'exemple du don de soi pour son pays. Il s'est donné pour son pays. Tshisekedi s'est abandonné. Il n'était plus lui. Il s'est confondu avec le peuple. Et c'est comme ça qu'il aimait dire tout le temps, le peuple d'abord. Et j'ai participé à plusieurs rencontres. J'ai eu beaucoup de réunions avec le président Tshisekedi. Mais la dernière réunion qui m'a marqué, c'était quand il m'a demandé, avec quelques-uns, d'être là pendant qu'il discutait avec les évêques. Et à une question qui lui a été posée par les évêques, il a répondu simplement, et le peuple? Qu'est-ce que je vais faire du peuple? J'ai lutté, j'ai mené un combat toute ma vie pour ce peuple-là. Où est-ce que vous mettez le peuple? Aujourd'hui, nous le pleurons. Nous disons, on le pleure, oui, mais nous remercions surtout Dieu de nous l'avoir donné. Parce que, vous savez, des phénomènes comme le Tshisekedi, il n'y en a pas tout le temps, ça ne court pas des rues. Des gens comme le Mandela, comme le Tshisekedi, vous n'en avez pas tout le temps. Et nous avons eu cette chance que Dieu nous a donné Etienne Tshisekedi, qui nous a ouvert les yeux, qui nous a donné l'occasion et le goût de combattre, de lutter pour notre pays, et qui nous a donné la démocratie. Et nous sommes aujourd'hui, certes, orphelins, mais nous disons aussi que nous sommes ses héritiers. Nous sommes héritiers de beaucoup. Nous sommes héritiers de tout ce que Tshisekedi nous a laissé. Et ce que nous allons faire pour nous, c'est tout faire pour matérialiser réellement sa vision du Congo. Les registres de condoléances, vous le signez quand ça vous touche, quand vous voulez. Tout celui qui veut signer ces registres viendra et il signera. Et puis, Nathalie Soussou, coordonnateur du comité de suivi, il y a plateforme panafricaine où Ezaliko Sangisa Bikolo Tukumi Bale Nami Bale.
Otobeng na lopoto initiative panafricaine pour la défense de la démocratie. Nazali awa pona avec émotion ndenge na uti ko signer buku ya Mowei ezali pasi mingi pe mawa parce que boyebi ke mutu Tshisekedi atiki biso na mwa moko otali ko bunda pona mise application ya accord ya le 31 décembre 2016 et to satanaki te ke biso banso ete akotika biso na moma wana to bosa ete c'est lui mutabundi pote to koma na niveau to komi nango lelo ezala bao baza ko diriger biso lelo soki bazali ko diriger parce que Etienne Tshisekedi abundaki afrezaki Mobutu nde bato nyonso bakotaki. Alors vraiment ndenge na lobi tout à l'heure na lopoto ete ezali kaka peuple congolais ezali kolela ezali même peuple nyonso ya Afrique o bazali kolela lelo mutu Etienne Tshisekedi ezali pasi mingi kati na motema mais toyebi te bitumba o atikeli biso to côté nango tikino na victoire finale to bosa ete lelo boye soki toyei kotama batando ya mike ba Tshisekedi bazali partout à travers le monde bazali partout à travers l'Afrique na mboka na biso koloba te yango tozali awa etant que majorité présidentielle populaire, tant que démocratie chrétienne, tant que membre du Conseil des sages, pour nous signer livre oyo ya condoléances. Et puis, tout ce qui était bisoban soba namboka, tout ça na attitude moko ya méditation, ya recueillement, tikino nzoto ya nkondo, était ce que de ekoya, pour être kolelaye na lolenge esenge bali pote ye azali tata oyo abuni mingi pour namboka na biso. Si les droits de l'homme, la justice, l'état de droit ont souvent tangué dans notre pays. Etienne Tshisekedi, dont j'ai eu l'honneur de lire la motion de soutien à Genval lorsqu'il a été installé comme président du Conseil des sages, il vient de nous quitter et le peuple congolais dans son ensemble, toute génération confondue, a l'obligation ici de rendre hommage à ce qu'il a été, ce monument, qui va continuer à nous guider parce que c'est un esprit pour le combat qui nous reste. Parce que la rigidité du combat du président Etienne Tshisekedi n'a d'égal dans notre pays que le chemin qui nous reste à accomplir pour instaurer un véritable état de droit, une démocratie. Et donc nous pouvons dire aujourd'hui qu'il repose en paix, mais que nous resterons veillés ensemble avec la population sur les valeurs qui ont été les siennes, qui sont celles du rassemblement et de toutes les plateformes, notamment l'alternance pour la République que nous avons l'honneur de représenter ici. Les prises de position que nous avons eues là-dessus, nous pensons, nous continuons à penser que cette occasion devait être l'opportunité de sceller davantage la réconciliation autour des valeurs qui nous ont rassemblés le 31 décembre dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre pour restaurer la démocratie dans notre pays. Et nous continuons à penser qu'il faut qu'il y ait des gestes de bonne foi pour pouvoir accompagner l'enterrement, les funérailles du président Tshisekedi et notamment dans la mise en œuvre de l'accord, dans ses dispositions essentielles, la mise en place de ce nouveau gouvernement, l'accélération de la décrispation politique, le choix du lieu de la sépulture pour savoir que ça doit être un lieu de mémoire pour beaucoup de Congolais qui dans ce pays manquent de repères en matière de démocratie et de cette lutte vivante. Et donc je pense que c'est la première fois que la nation aura cette opportunité et cette occasion. Nous voudrions que ça soit célébré dans l'harmonie la plus parfaite et dans la considération, la dignité nécessaire par rapport au combat qui a été celui de cet illustre disparu. Le rassemblement est divisé. Il peut y avoir des problèmes dans certaines plateformes, mais ce sont des problèmes internes aux plateformes. Le rassemblement continue ici à veiller sur son unité qui a fait le secret de son efficacité. Et lorsque nous nous sommes réunis, rassemblés à Genval, il y a des valeurs que nous avons affirmées, que nous continuons à affirmer, pour lesquelles nous allons nous battre pour que le combat pour l'état de droit, pour l'alternance politique dans ce pays se poursuive. Et nous savons que chacun d'entre nous représente quelque chose, mais tous ensemble, nous représentons l'espérance pour le peuple congolais et nous serons à la mesure de ce devoir. Donc, ça, ce sont les oiseaux de mauvais augure qui chantent et claironnent que le rassemblement est divisé. Nous nous sommes divisés sur rien du tout. Nous sommes attelés en ce moment à finaliser le programme de funérailles. Et lorsque celles-ci se passeront, vous verrez que cette unité sera préservée pour l'avenir de ce pays. Vous voyez, notre héros national vient de nous quitter. Et nous sommes aujourd'hui des orphelins.
Alors, je pense que ce sentiment est vraiment très aigu. C'est l'accord qui a donné le pouvoir. Accord de Pessi, pouvoir, Oyo Mbouloyo, Bazo exercer. C'est-à-dire, ce qui est là, Tshisekedi, le président de notre héros national, ce qui a boya qui est accord Ouana, les lots Kabila Zate, même pas gouvernement, il y a puisqu'il y a une récupération et pouvoir par le peuple. Alors je pense, je trouve très mal, malgré Oyo Uchukutunangai, et Bazan a devoir et à Kulungwa. Sinon, tu peux appliquer encore le pouvoir au peuple, tu peux appliquer quand. Et puis toujours c'est là yango, puisque toujours on a besoin de recevoir et héros national. Et comme na honneur na mboka na biso nyonso tovanda tolela ye puisque atiki biso donc ekozala dernière liso ya suka oyo tokutana na papa Etienne Tshisekedi. Alors je pense que le pouvoir ne faut pas continuer kopesa colère na population puisque sinon tokozwa ebembe wana ekoya na makasi et puis ekozala débandade ya pouvoir. C'est ça le problème. Et ça, aux hommes, corruption est makasi. Et puis, famille, au moni presque batonyoso, au comme Nathalie qui a président Tshisekedi, c'était Monseigneur. Alors, Eza Lingomba, a occupé sauter et l'autre Lingomba na bangote. Mais pour le moment, l'église Tshisekedi Azalaki, kosale l'église catholique. Tshisekedi Azalaki, kosale l'andé peuple congolais. C'est-à-dire, nous, on n'a rien à voir avec la famille biologique. Puisque, attention qui est bembeye, j'espère que l'organisation est causale, membre de la famille biologique, comme à Pembe na cercle, puisque là, c'est la politique. Hein. Alors, namoni, kokipete makambo ya famille biologique. Oui, c'est la politique. Tshisekedi, Aza, politicien pour les Congolais, il sera enterré comme un Congolais devant ce peuple, ces militaires et ces combattants. Ouais, très cher internaute, nous avons une l'émission qui est bongo, na jour bazo ko signé ba signature funéraire ya papa Etienne Tshisekedi za pena ba ndeko musu baza atro sona ba vraiment pona ko beta masolo ninga za la kitoko makande bo mesana ko toujours Congo dialogue partout dans le monde. Bonjour excellence. Bonjour. Ouais, excellence to moni monde entier bazo le Etienne Tshisekedi ta ke bino bana IDPS so la bino ninga. Tozana mawa ko fela papa eza choc makasi. Donc c'est dans ce cadre-là que Tozole la papa Etienne. Tout le monde entier va zoler Etienne Tshisekedi, même voire même na Belgique. Ndenge balele Etienne Tshisekedi pendant 2 jours na Belgique. Est-ce que na Kinshasa a pu beaucoup ça les locaux na basala qui na Europe? Tout le monde 1000 délégations ya qui na matanga butu bazoya na moi pe bazoya na tongo pe bazoya. Est-ce que beaucoup défendre biso tous les papa Etienne en norme kolekana na bandeko balele na libanda mboka? La ville de Kinshasa est une ville à 10 millions d'habitants. Au moment où il y a le 31 juillet, il y a des Zalaki. Le Sigo a Koufi a commis double que il y a Zalaki. Il y a concurrence, il y a PIT, concurrence, il y a ville. Il y a des matang. Pour les dignement. Pour les bandeko, nous basangana kana bino te bazali banda libanda to beng bango bata majorité ceux qui baye bozo ya marabango pe na kei po bango to bino to bozo la papa. Les matanga peuple, amoni gaza na pomina peuple. Ta ina matanga to benga ni mutude. To benga ni mutude. Les matanga to le lavier wa ibi gaza na kamon na peuple te. A se reprocher le mot. Oyo tika folol. A to signer tu dois signer tika condoléances ça. So moni ko tu te reproche de rien. Ya bo signer, so we go uzana muta ba problème. Uzana o moto. Mais fana na ndako na yo pour la dignité na yo donc comité avec keba limité bazo beta bandeko misusu bazo tombola bango likolo pourquoi pas ko arrêter système wana eza makambo keba te bato ba transformer makambo te eza na bato bazo mériter te oya kolela Tshisekedi muto yo boniti Tshisekedi de son vivant siko akufi yo ngoyo kosala nini tango zo bunisa parti ozo bunisa Tshisekedi ozo bunisa peuple tant que finga président ozo bunisa parti ozo finga peuple siko yo isiko place bato na baza yo salani yo finga bango yo linga bango siko yo salani fana na ndako na yo sala matanga na ndako na yo na ndenge na yo oya isiko bato bazate oya nerveux sou bato donc bato ndengo na soko baye et que peuple s'en prend na bango etali yo organisation à parti te les problème ya parti te les problème ya ba individu na peuple pourquoi msongo te que problème ya parti biso voto si sango to sala non etali biso te toko to na ngam ndenge
Une boutique peuple a s'en charger dans Marambutu, on est tellement parti. C'est ça bon. Les amakambu ya partité. Awa peuple congolais azolela président Tshisekedi. Ceux qui ont un problème na peuple, et que bokamata na peuple. Et talibino kuna. Ko commission te que za parti né et che structure boye basala batube bazo sa batube. Na inde pesa makambo wana ezala bati. Ya ko officialiser une délinquance. Ils ont ras-le-bol la population. Bamoni mutu batomboki po bamoni. Tango asalaki te batomboka kite. Bamoni batomboki bayebi nini ya mabe asalaki. Alors pourquoi okoya na cadre wana? Na ebité. Donc ils ont vraiment makambo na ningu to tango te. Ils ont ma population donc état population. Ouais, merci. Message nous connaissons na bandeko to bana absolu bana mboka. Courage kaka via accueilli à tiki charge munene. Batu balela kaka yeko lela te. Mais bayeba ke atiki ba héritier belé. Donc talaka peuple congolais bangwana ba héritier Etienne Tshisekedi. Alors to sengeli to zala vraiment na garde moko vraiment ya makasi pour que virage dernier virage to kominango to ko amorçango to tcha en application accord oyo tikali comme étant parmi ba bien au pied per atikeli biso to tcha en application et puis organisation toujours à combattant et continuer jusqu'à ce que alternance andeko bana régime ba ko bima et puis bateau peuple alingi ba kokota nde Congo ezu kimia. On arrive à accord vous proposer un jour té. Nan to se mettre d'accord té tout autour il y a arrivé à accord mais ce qui m'a évolué je pense que les partis doivent aller devant ensemble avec les rassemblements pour qu'il y ait un programme officiel balancé maintenant je vais informer pour l'instant donc il n'y a pas un programme comme ça. Merci, Excellence. Merci vraiment. Je suis raté à Mapoto comme cela qui t'a reboué. Nabi qui a besoin de brancher belé, besoin de beaucoup continuer toujours Colanda pour la image ici longtemps. Nous avons s'acheter mais nous avons tirer en peine à suivre tout ça na Christian Kaka. Besoin de brancher Colanda Congo dialogue toujours, ba news nous avons continuer Kaka. Donc ko basé ko ba tout ça na papa awa to sola na masole tali signature funéraire ya l'homme papa to ba d'abord na accord au bosala qui est le 31 décembre papa Etienne Tshisekedi discours ya Koufi. Est-ce que ba accord on a tout pour continuer? Il faut continuer yango. Pour na biso bato rassemblement problème exact. Mais ba ba ko sambringa bringande ba yo bazali kuna bato ya ancienne majorité. O to pesi bango pouvoir pour bakoma lelo président bakoma lelo bakonzi nde bazali bakokenda bakozonga. Biso na makanisi na biso ezali faut yango elonga. Il faut elonga. Soki ba bebi si mais yo mako yebi. Journal le lobo célébrer on pona ba signature ko expliquer na bana poto bazolanda biso pourquoi bosali acte oyo. Tosali yango parce que Tshisekedi wa mulumba oyo biso yanso toyebi aza papa na biso. Azali homme d'état congolais. Azali pe leader politique na biso. Yende abimisi makambo ya démocratie na mboka oyo. O babengi icône ya démocratie. Enseignement na ye, c'est-à-dire maloba na ye, comportement na ye. Oyo atalisi ye que abundi bitumba ya démocratie pour adwa mbongo te. Batia ye gouverneur premier ministre Mbalamingi aboyi asalaki bitumba na ye te pour que akoma homme d'affaires te asalaki bitumba na ye te pour que famille na ye edwa mbongo te asalaki bitumba na ye pour na peuple congolais na bo baza na mboka oyo na bino boza na diaspora to reconnaître ba droit na biso te pays ezala na démocratie pour que mosala esala pona kosunga peuple na biso ye pe afungolaki miso na biso na yonso wana biso tokanisi ke moto wana azali figure emblématique na biso nde biso tolobaki ete lelo babengi poto ya kosigner signature ya kopesa makanisi ya biso ya mawa po akei pe yango epesa biso mawa te liwana ye po ye akufi comme moto mais na makanisi azali vivant po te baide na ye biso toko continuer na yango na bitumba oyo tokosala po te mbilinga eza na mboka etikala lisusu te. Mpona bandeko ya Senko bakendaki libanda mboka bosuki na bango ndenge bokozela accord ya président bimato fo bosala bamoko mosusu bakonzi ya Senko bakendaki bazongi nakanisi délégation na biso ekendaki komona bango ete il faut badiscussion oyo toza na yango mpona makambo ya kokunda somi na biso yeba na malamu nde tokoyeba makambo ya kokontinue badiscours wana yango wana nakanisi badiscussion ekokontinue pour que toyeba eloko nini tokosala na nsima. Message noko na sina bandeko to bazolona biso libanda mboka na Belgique ezali boye ete
mawa oyo epesi biso tozala lokola bakolo papa akufi papa atiki mibali bazali na epai na bino na mboka awa mpe biso tokobanga moto te tokokenda liboso lokola ye moko apesaki exemple okokaki komenase ndenge nyonso akendaki se kokenda me akei atelemi asuki biso tolokoti likonga wana ete tokokenda na yango te juske tango démocratie ekokota na mboka na biso tango peuple na biso akose prendre en charge tango bomengo yonso nzambe atia na mabele na biso bakongolais bakoprofite yango tango liberté d'expression ekokoma nde victoire na ye oyo atikelaki biso elongi bomoni Jésus Christ akufaki me baportre na ye bakontinuaki biso tozali les disciples de Etienne Tshisekedi tokopoursuivre combat na ye po aboti mingi pe akolisi biso toujours recherche ka ba image ne tozokoba na signature funéraire papa Etienne Tshisekedi dans bande ko belé bazo pesa ba vie na bango ezo sala rappeler un peu bien. Bonjour excellent. Bonjour. Ouais, tout le monde tu signé beaucoup ya funéraire Etienne Tshisekedi à vie na ozani. Bon, moi j'ai signé livre condoléances. Le message n'a commis n'a dit seulement que s'il est vrai que le corps du président Etienne Tshisekedi est détruit par la mort, il est aussi évident que son esprit reste vivant pour nous conduire dans le combat pour l'instauration d'un état de droit. Donc, ça veut tout résumer. Ça veut seulement dire que le combat qui par rapport à l'état de droit, doit continuer de la même manière que le secrétaire général Abaki de vendredi a dit très bien que c'est vraiment le moment où il faut se prendre en charge, bien qu'il y ait des réalités. Bon, pour aller encore beaucoup plus loin, il y a l'image qui me vient en tête. On voit très bien que Moïse n'est pas entré dans la terre promise, mais il y avait Josué qui avait conduit. Moïse s'était battu, mais en totalité. C'est vrai que le président Tshisekedi s'est battu, même s'il n'a pas vu vraiment fruit de démocratie, mais nous qui sommes restés, on s'est battu jusqu'au fond, jusqu'au bout, pour maintenir instaurer la démocratie et puis établir dans la Katamboko. Ouais, tu as mis bon libanda pour nous construire là-bas demi peuple, n'engagez à la raboti comme on a autorité, ne pas passer faut pas construire la peine, peuple va passer la peuple d'abord va combattre, va la limiter, va zoler là, pourquoi pas vivre mettre zoler là. Ça bon on a dit que ça bonjour. Ah bonjour. Ouais, tu as vu qu'il y a beaucoup de perdre quoi quoi na mabele n'engagez à la rara. Il peut soit vie na bino, vous avez pour ça na minuza nini pour na corps papier. Avi na biso ezali ke ya liboso ava. Avi na biso ezali ke ya liboso ava corps papa eya. Atiki accord au le 31 décembre. Basango va s'appliquer dans l'accord wana pour que ekitsamite manabiso ekitsamite ma ba combattant nyonso pe ba combattant du progrès. Pourquoi bozo beta bande comme ça ba ya autorité ba ko rendre hommage awa na bino. Oui, kobeta bande kombola bozo bora libanda. Kobeta bande ko mususu eza mabete, c'est-à-dire ba o ba tchola ki biso tango bao bacholaki biso tango Kisekedi azalaki vivant bao babwakaki Kisekedi bao basabotaki Kisekedi bao bamonaki Kisekedi ke aza na valeur te lelo tango akufi akoti na morgue lelo bakomona na cercueil bakomi koya pembeni non etake biso ba combattant ya IDPS etake biso ba congolais peuple congolais nyonso o nyonso ase trahiraki Kisekedi tango azalaki vivant o nyonso boyaki Kisekedi tango azalaki vivant o nyonso afingaki Kisekedi tango azalaki vivant toboyi anyata makona matanga oyo toboyi teke za matanga Kisekedi amutu munene aza mutu munene mais oyo ayebike asalaki mabe na oyo biso toyebi peuple congolais na ba combattant akoma wate pour toza de na kanda to na tension. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ndeko pesa la pe le ba moya mukie pour na matanga ba bibino awa donc ba o tu ba sala rave mabe so ba awa bena ba ozore lokwa likolo tina ngambu. Bon awa tina bana limite lokwa likolo tina ngambu. Et ezanga raté ana IDP ezanga raté. Ceux qui te battent bazan en mémoire malamu ba même histoire en bois tant permanence ezaki pas masamba. Cérémonie seulement kuna bakundaka régime mbila na mutombo mutu to na trahi parti en okene na mabele tolinga kuto zongi sa même awa soko trahi parti biso soko tchane frappe to zongi sa na logique IDP c'est dans le moto le comment quatre to benga na mututé to beta ka yo mo zonga logique mais pour na matanga ko ya rapatriement accord à Tshisekedi biso pepe to ça clair to senga na ba cadre tu as même pression même si na Senko qui avant Corée awa il faut pas appliquer accord le 31 décembre accord wana pour na biso za héritage au président Tshisekedi atikeli biso pour na biso ba appliquer ngo eza lokola ke ba honorer tozo louer la te pour na ke
primatité biso ni accord wana et s'applique mais pour na SPL ça biso peut et apaiser biso parce que corps wana soki na ninga des ordres boye mabe ko zala mabe mais mutu moko tozo bena mato ezali Sami Badibango soki bolandi kala mingte 1 heure passée Félix Sekedi auto ça la conférence de presse na a insisté si nani Sami Badibango anyata makolo te na matanga oyo ezala démissionné te anyata makolo na matanga oyo te Willy Michik to bi so motambo likolo parce que mikolo to mona Willy Michik ndeya ko motambo likolo to luke ku to mona ete yeso to zuye ye biso na ko lokola eza wa rendre moi éternel et ko silaka jamais ti wapi donc eza rendre moi éternel bango to misa ko liste kamide photo ça la liste vena bato ba wala matanga vete ngeto za a biso to za ba peuple tanga liste ngo to ndam to ba na Willy Michik ya ozalate Badibango ozalate menda ozalate kabila ye moko ta ozalate baze bele lisa mula so notanga e okanga tamula baze bele Papi Tamba akozalate Bitakwira akozalate banso baza to kobeta na biso bango quelque chose na ye o nyonso ayebi kaza Rwandais na mboka aya na matanga ote o ya matanga ya ba Congolais eza ya ba étranger te o nyonso ayebi ke aza Rwandais a travailler na gouvernement ngana otanga ba kombo na bango ya liboso na baina na Tchakou national ye comme azoba biloba loba anyata makolo ate qui encore ce monsieur là Badibango voilà Badibango anyata makolo ate Papi Tamba c'est la même chose banyata makolo te aujourd'hui Papi Tamba Bitakwira Willy Michik so Michaka so nani ndozwi bango nyonso wana c'est-à-dire que Jean-Marie Kassamba Poussou Mwabilu ndenge bazana banyata awa te. Merci beaucoup. Biso ezali ke batu lokola ba Willy Michik Bitakwira Claude Mashala Papi Tamba bakoye kozala na matanga oyo te bana ndeko bazilwa bakoye kozala te atandenge na kabila ye moko ouais boti kolanda ba peuple ndenge ba peseli pona papa matanga ya papa Tshisekedi po koko Tshisekedi pe président biso Tshisekedi ninga siliko wa ba peuple d'abord ba peseli boyoki ba oyo bazo pekisa na ba oyo ba koyana ba oyo ba koyate mais eza matanga to le ensemble mais so ba pekisi yo ya il est dans la quoi eza un problème te peuple baboyi na bango na makam na bino ngana kokota te na bike bolandinga ebele partout dans le monde za bongo Congo dialogue partout dans le monde pourquoi pas na maman Francine Ngembi maman Boboto na bosanité ya Willy Musheni Koda Mboka ya Willy Musheni Koda Mboka balobi papa social toujours social boza ebele bozola nanga pourquoi pas na Pirongo mo El Picasso na bosanité vinanga Dominguez de Ake na kati ya Allemagne shop musique bambote na vraiment pourquoi pas ya juste pas des vidéos ya bijou mobunga mettre Waz le super machidoka nyonso na pesa bambote pourquoi pas na Raisha Mata pourquoi pas na Diesel bambote na bino penda nebi ke bolandinga ebele partout dans le monde nga pena linga bino mingi bino pe bolinga nga mingi mais bat bo clôturer monsieur ça va peuple d'abord ngai to ba clôturer monsieur bango lelo micro yango biso tolobi ke nini ke matanga na biso ya président Tshisekedi biso to riska to kufa to mona leka Tshisekedi te to mona mwana kasite to mona kingandi te na famille na ye to na ba risque na banzoto na biso pona liti oyo ya sali oyo Tshisekedi akufite na mitema na biso ba Tshisekedi te tozali to kobunda liti oyo Tshisekedi akufi jusqu'à la fin. congodialogue.com congodialogue.com